tu veux comparer là. On compare la Fabregas d'ailleurs pardon, coach Fabregas na coach Fabregas na lobby ba petit Fabregas te on lui aura bisayo Fabregas a la concurrente je comprends par rapport à quoi c'est le goal héritier a la concurrente c'est le goal là concurrent na ye ba F et là le René Fali o la soit ba agi soit ba makamna ba kina la quartier la terre héritier la adversaire te tout voilà ma face que héritier dans l'adversaire te héritier dans le belare parce que tu dis dans une vidéo héritier peut faire la bise dans l'itama donc on a le belare héritier bise gada on est là l'itama on va la proche dans le bien grâce à moi on a bien voyagé aux États-Unis na visa à Paris bon on a sur bise dans l'itama là bon t'es là on le belare ouais chérie na la mais petit et là on bino ba journaliste bolobela ba monsieur teneti ba Barbara Kana a mis album moi kitoko mais tout le monde a journaliste mo ka lobela monter il va dire quoi Barbara Kana na lobi bando yebaye combien de chroniqueuses to ba kona fina oyo yi a pesa bango occasion ba ya plateau papa il y a ce là de caméra avant le baquet héritier aza musicien à YouTube. Vous comprenez sur la chroniqueuse lelo ba métier oyo ba transformer en dans sens où la commission lelo oyo mais l'époque héritier la bonté héritier la ovanda boya pesa ba chroniqueuse micro avec un yambanga ezaki boité osko komi débordé ba ni osko débordé na lobby kasi ana système bana mena o ayena ngo atiki ba soit disant ba yaya ba soit disant ba expert ba soit disant ba king on comprend bon coquille sur chargité au moni et perturbé au moni beaucoup quitter en tout cas tous les rapporteurs meilleur concert de l'année 2023 selon toi parce que il y a meilleur concert il y a 2023 il y a héritier dans le stade des martyrs mutu va finir après 5 ans avant finir ngama yo yambi au sekana kala avant finir boye so bango bana ba format bato mo babi que la télévision ba bongo ke futa ka ba journaliste na ba TV bando zala te ba créer monde na bango mo boye ba sala et va nouveau métier continue ka tailler baisser ozomona voilà sur un nouveau métier oh mais un nouveau métier ce que to lo bani ministre la culture moni ministre la culture et art amona ngo keza art atika ka bango 24 heures sur 24 heures bisusu bazana ba kota ba parquet ba kenda ba parquet ba kota ba prison makala likolo nango baye peka a poto balela bandako wana osoki ezake musicien aza na ndako asika ya di niveau abensaka bato wana ka bakoni mafinga wana baye na ndako na ye basali feti basali ba snap makambo tutututula tandis que ba journaliste bazo crever na ba studio na ba chaîne de télévision bango bakoni mafinga bazo tambola bandaka ba leader tout ozomona bazo tambola bandaka ba leader ba musicien no surtout bazo tambola siko bango ba créer métier la monde na bango ba créer monde na bango média na bango combien de plaintes tu y a sur akeba soit dit ba koni mafinga o ba finga kentel ba finga kentel to mona ke pas confier le midi OK vous comprenez singa la mukana na chemise de nuit et na chemise de nuit na tango alobi o mani ke na reporter plainte mani ke na osala boy plainte ya mosuka wa koni mafinga to mona jaeli show boy na boy alobi kunale na poto ye kofi plainte boy na boy to suki wa tozomona ekende zonga tolongo kuna camionnette mbola tout ça là et ça métier on va créer il faut s'assumer ne ba futa ba salaire na bango wana ministère de la culture et art a futu ba musicien ba futu ba kolima finga
Salut peuple congolais. Nous avons dressé un petit message au pendant nos peuples congolais. Peuple congolais, bozawapi. Bozawapi. Tout le bas qui bien, tout l'ensemble qui message bien que élection oyo eza passe à nord. Yango eko sala élément de déclenchement ya article 64. Peuple congolais. Bomoni bino moko ndenge Tshilombo na batuna ye basali hold up électoral. Ba publier. Peuple congolais, bofandi, bozosala ni réaction. On dirait bondimi résultat wana. On dirait bondimi boza d'accord na élection bâclé pe bouclé oyo Tshilombo sali na batuna ye. Peuple congolais, botelema. Omoni soki bondimi élection oyo. Botikile 5 ans liboso sali 5 ans ya pourri. Botikile lisusu 5 ans oyo. Peuple congolais, bokolongwa puso. Botelema. Ba parti nyonso na bengi bino bosala cohésion. Ba parti nyonso na bengi bino botelema. Bo bare route na Tshilombo na ba kolite na ye. Soki botiki ye lisusu 5 ans oyo. Oye bango Tshilombo akomisa mboka na bino na royaume. Akomisa mboka na bino royaume a changer constitution. Donc 10 ans oyo asali okenango na mai na perte. Boye bango makambo pendenge leki bongo na désordre nyonso salami wana na be élection organisateur mabe na ye moko mutu nano azana nommé volé investisseur moko ko yate malunga boko sala boyi bana na bino ba banotanga kana ba condition na misale ko sala te ba salaire malunga te dollar ba no mataka ko ko mata yango yo po bo sala bien bo bare route na Tshilombo bo telema bo contester bo bimisa o nyonso boko sala pona a reculer biso awa na diaspora a cause biso makambo ke biso to voter qui était ba o nyonso bomona ki bakenda ko voter wana ma pourcentage ba PC wana 1% oya aba PC wana baza ba marché wa mumenu eza biso ba congolais te boye ba ko sala différence na ba marché wa mumenu na ba congolais biso ba vrai congolais to voter qui était to nyata pe ma collection na ambassade to cautionner de la fraude na yo wana te yango na ye vite ko sala vidéo oyo partout peuple congolais vous allez précisément na Kinshasa na Lubumbashi na Kikwit na Matadi na Maniema na Kisangani na tous les deux nord Kivu Sud Kivu botelema peuple congolais bo bare route na Tshilombo soki bo bare route te bande ko ngana yibisa bino 5 oyo asali le côté muyibi na muyibi oyo ezoya oyo ayeko balkaniser mboka ayeko teka mboka akotika la roi na partie ouest oyo ya zawana boko mona moyen yako déboulonner te boko mona moyen ko déloger te yango na ko lancer message au lelo toza le 31 décembre 2023 j'espère lelo ba proclamer pe j'espère lelo eza année nane ya kolonaye ya suka pona 2023 lobi tozo kota 2024 alors en tant que ngai combattant de la liberté na ko pesa mot d'ordre place nyonso congolais ozali sala quelque chose biso pe déjà a na diaspora donc tozo banda déjà makambo le 6 toza na Belgique précisément na Bruxelles to banda action et le 30 tozo zonga na Paris na capitale de la résistance to sala quelque chose donc peuple congolais s'il vous plaît na bengi bino nyonso bo telema po bo bare Tshilombo na ba colite na route na hold up électoral oyo ko sala biso ingeta le peuple gagne toujours matondo yenge ba mvuluzi na biso ba koko na biso baza sima na biso.
Il faut lutter. Ce qu'il faut lutter. Le reste pour la moka lelo. Tokitola na bawana tokei. Tokei. Bantango. Bantango. Oya boy. Besoin bana changu to boy bele asoma pe ele asoma be ne to boy yango ya mabene to boy ele asoma be ne to boy banza onyoso Beta yo. Totumba yo zela. Yo utaji ba sase. To boy bele osama bela moka. Baya tokiyo boya. Abeta yo. Abeta yo koma kate abeta yo. Ya ko abeta yo. Beta. Abeta yo. Yo. Beta yo. Beta yo. Toboma yo. Yo, 21 toujours. Pona mboka tokokufa. Oyo koya ya. Beta et le côté tika le kwana fe. Pito ta bule la mboka fe.